Ma Mission TV, le miroir du monde. Si vous chauffeur oy boyo, na mukolo mutuka za mundele. Soki c'est la que mungai mutu mwindo na sali bona mutuka mundele. Mais les prisons déjà va fimbo. Na sina katani makolo na ba fimbo. Awa bino sikoy bo moni mundele. Bo suye na valeur na mboka oya biso. Na mboka oya biso. Wa kadre mundele. Oke bonse na bureau na malili. Oke bonse mundele na malili. Après ça bino ba mbongo, otika ye biso totika kokufa na mboka na biso. Est-ce que ça la ka? Ba bitu ke fwene ya uti be mbangu. Awuti be mbangu mama ko ensa mutuka o fox. Batutani. Batutani na mutuka oyo. Da batwa za katu na ba zo sufu me ba fanisi ba onka bo. Pourquoi pas nia ba ko ba konta mboko. Ba sacrifice ba ka bitu ba congolais. Pourquoi? Ça ba sufu. Est-ce que le bango ça te pani? Hein? Faut ta maman boy. Faut ça charger nango. Ma Mission TV, le miroir du monde. Oui, accident. Bon, biso to na ce côté à 20 mètres. Dozo ko mataboye, to koma na ponga bito kende victoire. Justement ezana mutu ba mona sima et tout descend biso za ina kaka. Ndango mutu komba accidenté. Chauffeur ya mutu kana. Oya mutu to yebite biso ba accidenté to perdre de connaissance, le ko to contrôler moté. Ba to ke baza ndingande. Ba monde ba yo ba yebi sika chauffeur kana. Chauffeur akima. Intervention za wapi batu na mutu événement ouais Sami na miss na ngai mutuka oyo ba mituka fwene ya uti be mbangu awuti be mbangu mama ko ensa mutuka o fox ba tout
batutani na mutuka oyo da bato baza na kati wana bazosufri me bafandisi bango kaka boye pourquoi mpo bendia bakoyi bakontina moko oyo basacrifice na bango biso bacongolais pourquoi tala bato basufri esokele bango eza te mponi fota vraimen maboye fosa charge nango biso otelemi ko bakangi nzela otelemi na ba 5 minutes après to rana sima ye mama ye mbu abetinga na sima na kopana te na tuneni na tango frein sili yango abeta na sima ba mama azaka ba di ba choc réservé na partie choc ba ko hôpital donc porter koi na yebi bango be bien na moni protéger bango kuti ba protéger bango ba le bakonzi baza basa muzana bango na lobani bakonzi bamoni actuel basa muzana bango na lobani mbote papa événement esalemaki chauffeur oyo adi mpo aza nsima aza motema mabe ayaki na kar na ye na vitesse soki azosimba frère ezosimba te sikoyo place biso totelemaki tolingaki toda ye mais tocomprendre te nzambe ndenge asauve biso na ndeko na ngai tozalaki na ye tosaute bordi wana toyebaki na biso te tomoni kaka aye tuta 207 oyo yango nakokumisa nzambe abateli biso ekolo ya lelo. Mbote papa. Maman, tout le monde a évité ni les amis. Papa, mutuka oye c'est ce qui fait ce qui nini. Mutuka monini. Mutuka oye boye. Di boye. Tu éviter ma chauffeur na bino so avoir abima, azui jamba, amelina ba gene no so amelina ba zododo, azo contrôler zelaté. C'est quoi il y a tout dit esprit de mort ouais ça liboso. A tout dit bou. Ba to bazui ba choc ba so za na kati ya bona ba pota. Siko chauffeur oyo boyo na mukolo mutuka za mundele soki ezala kete mungai mutu mwindo na sali bona mutuka mundele mbele prison deja bafimbo nasi na katani makolo na bafimbo awa bino sikoyo bomoni mundele bozwi ye na valeur na mboka oyo ya biso wakadre mundele okevonisa na biro na malili okevonisa mundele na malili apesa bino bambongo botika ye biso totika kokufa na mboka na biso eske ezalaka mboka ngo tokokoside tela nini boye toza na tina mundele oyo aswadi tala bango ya sembe boye azwi shok il faut bomema ye na hôpital bosala ikoasi makambo nyonso tu soki bosali bongo te tokobanda kotuma bino bakonzo ya mboka oyo Pascal a venu qui m'a au 18. Numéro
Ma Mission TV, le miroir du monde.